Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Botiko soana toloba moko. Non, posez ma question, Nalina répondre. Yo question na yo boya. Nalina répondre. Rit zela, Rit bote. Mon ezara make ezara muke ezara songe. Zena toyo ka aria shuloba. Mama na ye abenganga ebisinga to na enregistrer ngam na tidelango ese. Alobi mama bokilo na yo oyo Allemagne na mama leki o amata na émission na yo. Bazo sola na Rit bote. Mwana mwasi wana bazo préparer likambo mabe po na yo. Benga mama oyo aboti mobali na yo oyebise makambo oyo abenga bato Allemagne batika makambo osala na enregistra ba audio na nyoso na tindelon ese de Panama. Nga na ebisi mama leki ne na bi mama nga na sola kana mama Mike te. Banda mama Mike amemanga na ndako nganga na Congo. Vraiment na evita. Tina ya libala ona bandiko ko expliquer na mama na ye mama leki ne ba makamno se lekela nga na libala. O ne so bolinga basala, vraiment basala ngo naza nga na problème te. Nga na ebike mwana na bino Rit na sali eloko te. Mais soka linga koma na makambo ndenge balingi ba bando mema ba bando kosa makambo vraiment eza problème te na mama na esa zo sala nga be émission na zuba audio wana na tindeli yango esi. Ngabi ese moni mutu bino bozo défendre tala mama leki ne yoka ba audio. Ngam na tindela esi. Après mikolo leki e makambo ya ba rein ekobima. Mama leki Rit alobaki yo tekaki ba rein yo pesaki ba ezakata ba 10 audio na tindeli ngo fifisi wa Rit azo confirmer ke nga na ebisa yi na ba audio wana na tindeli fifisi wa nga na tindeli si wana pandi ba audio wana pa batu bobenga ebotika ma aboyibse atika makambo oluka wana poso ke erolata réputation mama Olive so kaza na problème na nga affronter ngai et non alaita maman Olive makambo lokuta oyo ngai ya rien na ebisiriti te. Tim audio wana et se retrouva et na réseaux sociaux Rit mutu alobi ngai mutu bato nyeso baza na ebi nombre boza te mais bato nyeso baza ba ebi ke Rit mutu aloba ke ngai na ebisaka ye ke na pesaka maman Olive barin. Tomoni baye ko sangana wana na tuna aka moi so makamba loba zwango wapi aloba zwango wa be mission so sala mezo salama jo musu baye ko tindela nga lien na ko tomber na émission na yo ya HM yango na ebande na tuna ki yo HM nani pona omona viru mais liboso ezomo ekoma na sukate na moni émission na obatindeli nga lien na koti na yo kuta ba confirmation ya leki émission niza ya yo mama na YouTube na yo nandenge baleki ya Mike bazo accepter ke bango batu bayebisa ye po ngamutu na yebisa bango babenga Rit bayebisa Rit ayebisa bango ke ngai Ariane ozela na silisa Aria aja ya tika na buvana na kokita aja ya pardon bon maïta été au distrenga bon maïta beaucoup m'a été souté pardon. Bozo m'a été poani pour nga mona za bon m'a été jarya poani. Pardon. Balobi bien que baleki leki maiki wana Deborah azo confirmer que ngai ya rien na ebisa na ndaku na émission ya HM eza na YouTube. J'espère que maman yebi ba question na yumtu bando poser bango andimi alobi bango balobi bango mutu ba yebisa ki Rit aya na ngona réseaux sociaux parce que ngai na yebisa leki ya Mike na kati ya salon na ngai ke ndenge naza ku naza na problème bare na nga na pesa ngo mama Olive po pesa nga libala mama HM oyebi jour wana na sota na loba nzambe merci na lukana yeba makambu mwa so aloba zwango wapi ponga na solola na ye makambu oyo te mais encore famille Mike bango moko bandimi ke bango mutu bayana makambo bayebisa Rit quand même na yebisika source makambo ebuti
na confirmer siko makambo mama leki na ya elobaki na nga ke baosalelanga réunion émission wana eza epa na yo nayebi te na YouTube ndenge ne fonctionne so bokozwa bémission na bokata bomona na mama leki ya Mike azokoaccepte alobi ke ye mutu atindaka Debora na ndaku na nga aya oyeba système ndaku na nga ndenge marchaka mama chaîne nayebi te mama oloba so oui ezaki bongo siko yango lelo tango sali video na yo wana yango Rita na kanda Riti na kanda ya mama leki ya Mike ya Allemagne na kanda ya Mike na kanda na bango nyonso batu nyonso baleka na nzela nga bamonisa nga Mike na vi na kanda na bango non machine lo kote na obombelo te yango siko ngai na répondre yo non j'espère que bato nyonso balandi biso ba yoki po ye asimaki na ba audio Rite comme pas maman Olive audio wana eza pas maman Olive Rite azaki confirmer que ye nga mutu na yebisa ye aloba abanga ngai po nga naza na makamune na maboko ayebisaka nga kutu azoka bare na ye apesaka mama Olive pa pese libala naza na ba preuve makamune so na ba audio ndenge na banda ko enregistrer ye muta oyoka nga zala te mais na émission na yo onga na landa ya yo place na zwaka ba réponse na nga nyonso place o epesaka nga kimia donc basangana ka bango nyonso na famille ya Mike ya Allemagne quand je parle de famille ya Mike peut-être na famille biso ba africain to sangisa famille hein to longola mama Mike je parle na biso ba kombo mama leki ni Allemagne te mais mama ya Deborah na o mususu wana mataka na live ya mama HM oazo confirmer que ngai mutu na tindaka Deborah na ndako Ariane ake ko yeba système akenda so vacances to tindaka ye pe biso bato lukaka Rite Beauté poto yebisa Rite Beauté que Ariane alobaka na Deborah que de Ariane ateka barin après Rite Beauté yebisi biso kutu na alingaka so pa pesa famille ya Mike mafuta et so pe ba mama ya Mike balinga basomba mafuta pa na ye ngana biko tekela wa mafuta te bazabandoki déjà ba mama leki nyoso wa Mike ko banda na mama Mike tina ba mama leki nyoso wa Mike nzamba oyo kanga kande basundolela bana na nga boy ata mama leki moko ta Mike abenga nga na téléphone ayebisanga somba mafuta pa Rite Beauté ata moko te na siro yo ki place kanda ya mais quoi ça moi ok na répondre ye oyo atuni ngai po na relation ya ba mama ba Mike soki na ba basangana ki na confirmer que basangana ki preuve eza na émission na yo ya HM oyo famille ya Mike zo accepter makambo na oloba ke ba solola na ye bango mutu ba yebisa ki ye ya ekoloba na émission oyo moko asala ki eza na page ya Jaria azondima ke azaki serpent ayaki na vie nanga état que serpent émission wana eza na page ya Jaria na obenda ngo na jongo na page nanga ye moko asala émission andimi makambo acide mama nauchi kobota na bimi hôpital esala nga lokola mwa ba tashi ya babenga ngoniso muto uchi kobota ba masque na eko tindele ba photo nga bia Rite na sali ba masque ba photo ba masque grossesse tout posonanga e baby ayebisinga mama bolanda nga Voma nzambe apesanga kimia na silika te pona do ba kangambanga na onyama kangambanga nondo zana yo bon ata bo fingi mwana na Allemagne wa Deborah fou je m'en fous ata bo fingi nga bo finga nga po boyebi ke nazo mema bino likolo pe na kotika bino te na zana bino boy catch ti jour na olinga na tika na Aria chou yo to oyo na répondre ye koto po bobo sana na si patience ya koyoka ye amukonzi nanga te OK amukonzi Ariane yo kana ya acide boyoki e bondimi donc bo tikanga vraiment pe na loba na obandaka kote aloba likamba nyoka oyo émission eza na page nanga moko pe na Facebook nanga eza pe pa Ariane Ariane abima sali première sortie mokilino se ningani parce que batutu baki na image Ariane abalaki leke mama Olive ana mbongo biso to bando lande bambo nae n'est-ce pas to banda kongo abimisa yango pe bon Rita tumbinga donc eloka liboso bolandanga très bien na loba même pas na kanda maintenant
Donc, bato bapé si image, ah, Rita Zonvier, pute, tout ça là, ok. Na sumaki, na bima tes premières versions. Ara la lela, bima lela, nana yo ke la reine mawate. Azo pangusa miyoyo, azo lela bino tu boeki. Ochokoli muninga, otike muninga, ata bino muninga ochoku fela, asala sen o, mutunyoso o lingari titi. Troisième sortie Ariane, c'est là qu'il y a na télémaki. Toi na ba preuve en internet. Na libi Ariane, ti ozo te pate po kansake oza lion. Okoki ko écraser nga. Yebake, ngande na vandi sui nanga eza ya serpent. Nana mayele lokola serpent. Bon mani place oya a traduire ngo na ndenge na ye, mais ti le na page na okatango na tiango na compte Facebook nanga. Bo s'abonner bo mona même version. Vous comprenez? A comment le bako ya na vinanga loko anyoka nabi, même na ki lion na ndo uzanango, yebake nga na serpent. Eza loko muto vandi likola serpent. Ah mais non ningi singa na telemi. Je veux maintenant répliquer. C'est là que na banda ko sala reine ba live et ayo senga pendant to tika guerre. Boye bin internet. Par rapport à makambo ya audio, nga na zongi sibino une émission ya Johnny ya Yipi. Wana bauti ko zanda kuna bango sika. Na 2018 si je me trompe pas. 2019. Wana nga neto banda ki ya mité na 2018-2019. Bazinda kuna bango ya sika o ezana bolandanga très bien. Arena vanda une émission. Alobi bato baloba ke nga na pesa barin. Wana nga neto za bien. Wanangane sans problème, les qui n'est pas profité, donc tout est bon dans sa vie. D'accord? Alors, bato baloba na pisa barre, tout ça. Et émission aussi, le même, ils en a page à la maman. Ils appellent na page à Johnny à Yipi. Bato bafinga, papa Mike bafinga, ezaka likambo ya rein. Ngaku tunayaka lokwa kizengi na page na ina défenda likambo ya barin. Tanga zolo balelo likambo ya Deborah, na kati ya voice wana. Oya tinda toko solo na ye na leki ne ya papa Mike Deborah wana ezaki na lobi oyebi likambo barin o arene moko na biloba loba na endenga loba kilikili oyebi même na émission ya Jenia ite basinga na likambo barin mais mwana mwasi o akomaka koloba ke ngamutu na loba po alukelanga problème peut-être na mboka mais Dieu merci même si alukelanga problème bato ango bayebi na nyaza bayebi problème amutuni nyaza nango c'est une mythomane. Mutakoki kolande azate na éclaircir bino likambo ya barin na éclaircir na linga kutu kotel manango te po yemoko alobang émission za avant izali déjà o bafinga nango avonga donc bolanda etendenga loba wana zoloba lokola mawano c'est une mytho les grandes tiktokers o bana kati internet awa les grandes youtubeuses o bakotela mwana mwasi o basalanga faux lelo basuka wapi azalaka komona bimisi liboko bomona liboko o asala pilingi yaya alinga ka détruire mosala na ngai arena yebaka te lokola ngai ye muto edaka ngai po muto edanga devant Dieu je parle avec mon cœur ezala mwana mwasi oyo nazala na sala me ba fille ba Karine tout le monde na senga ba edenga me bande kunanga muto edanga makasi te na makama mafuta na début ezalaka ye bomona pena ndenga tela rien na koka ko supporter le compte bomona banduta o asomba derma roller boyebi derma roller o ezokisaka rien na sala comme ça banini ya banduta eza na page na yima comme na oloba asala derma roller anika derma roller atiaki sia banduta et si c'est banduta arana bimina ba ninya zo zika peut-être boyima comme mafuta te asi pardon bolimbisanga pardon na yo kato na loba no o katanga to loba na para ya no pardon yoka ngana oloba ku bakamba na loba kino jara na poso loba te pardon penza baleki nanga baza ba matiti donc arel asale lo ka bongo na bino ba hier Ariane, si l'on va faire côté ou qui ton côté ou ça va prévu. Ma papa vous comprendre était aligné comment on a zalé lever té. Bino bo comprendre Ariane aligné bo kinda soba. Tapoter bande bo tapoter bo kitisi genre ya poani bo kitisi. Pourquoi le bané après azol va dire que na sala publicité au futanga te na sala bo ngana vandi na muninga na monike muninga ne mayele te na makama mbongo ah Ariane yo zana nzota bien ya te kabilamba kota na libaba kota la express sala bo sabi même na mafuta elle voulait pas tango ngai to kabwana Ariane à comprendre mbongo nini Rita zo mafuta et puis c'est rage est-ce que vous comprenez et puis c'est rage Ariane abifona détruire mosala na ye tozala même na conférence na ba fi ngana lukana réparer ye na kenda me kosenga mwana mwasi pardon alobi na Rita to lotinga na ndoto tsango na kati ya poubelle bwaka zwa masuba kende na zwa ndoto na tsango lokola masuba na toilette benda chasse d'eau aluka na ndenge to na bi bon justice a mukili e simba te Ariane koselanga makambo kota mura de la presse bomona te mura finganga akoselanga makambo ngala meme na Suède botala niveau mythomane
na memai na Suède na lalisa libanda ndako malili arena tia likolo jamais na Suède. Tango batu nyonso ba côté ba komo comprendre après loba monda loba likambo lelo na live 2 jours boutique ele a changé maloba. Ngala loba na Ariane na miso batu na internet na mi Ariane musala nanga na lesa basal na Nzambe na lesa bandeko nanga batu bayebe to ngano to yebana lokolo zo loko détruire mon gagne-pain. Mama, batu tout l'internet ba yeba na nyosa ba yeba vrai visage non obeba na kananga tena batu tout ekomaki bilaki Ariane lakela kinga esimanga te poani soki po lingi lelo soto salango o mondo sabe opesa nga mama na ba cliente bon mon abi anike longi ya juju anike longi ne na derma roller tala asoka abili akavandi mukili abimi si photo mukili mais c'est elle-même a fait ça, même son mari est témoin. On va n'aller dans le bâtiment, tu bon ça va bongi ça la biso tout n'andenga privé, bino tout boyédité. Ben zamba la qui c'est le contraire. Babilo koto ça la zamba tindanga sisi et belé à clientèle. Même on doit ça. Et le koto ele na siko mama abimi kanda sala ba crise ne ki bipolarité na ye abimi balmo ka badi pour famille mobile ne tinda ka ba acide na bi famille mobile ne tindanga na te acide kaka awa l'émission oyo awanga na lobike. Ya lo baki te ka tindenga tianga si. Mais ça page na HM. Oui, je pense que R nazo répondre bino boza bato mayele bato pe bana se ba Olanda biso. Na ba réponse na ngai na tikali koloba te na wanga ni ke famille ya mobali nanga soki ya ex nanga batinda ka retike na tikali koloba ngote je pense. Mais Ariane yo ça na preuve wana penza ke bango ba pesi ka site na tia yo. Preuve maman yo solo ba kena wanga ni ndenge nini alors que yo tuninga preuve. Non na répondre te melo bi na wanga. Okay, voilà que preuve o bango ba pesa kinga site na tia la. Ba audio, abasa ba audio. Oh mais maman, o stala ti place ameni bino net ameni do lika mama le kinanga, mama le kina biso et tout, mama le kina ça n'a rien à voir na makamba aluba. Ça n'a rien à voir. Audio wana azali. Ursula, attends, Ursula. Ngana lo banuka lelo na miso batu. Arene yo kanga très bien. Na lo banuka miso batu. Kande na lo baka no liboso sokozo continuer. Ko luka toujours ko combattre musala nanga. Ko luka ko combattre vie nanga Ariane. O ezo comme les amours qui pire ko ya. Kanga mo bien. Na yebi yo déjà. O yebi biloko no sala ko na ona nzoto. Ngayo mwana salaka gentil na yo. Nga mona salaka très bien. Nyonde mutu makambo zo ko la ko liboso na miso batu. Lelo biso na zongi koloba na o. Sala fête na mwana mwaso na tikeli etant lobby nga siko na ko répondre s'il te plaît. O swana ngatenga na kana na poto swana na bika tika yekola ko tika ko na nga. Na tika yo te tika nyonso oya na yo ki est-ce que na ko répondre s'il te plaît maman? Répondre. Ok. La bandine ma parole nyonso alobi na condamnant sur la croix de Jésus-Christ et ça na effet monté. Awa lobi na bino ni elongi na saki peeling na sala derma roller mais yé moko yebi ke derma roller ba sala ngo na elongité déjà. O sala mama. Mobile no témoin parce que maintenant na lo ko tata o sala. Nga ité bébé au nom de Jésus. Ça mobile no mama. Rit zela rit. Si quand on a profité, na journal lelo, na se défoulé. O sepeli penza lelo. Poser une question, na sepeli pona bimisaki ndoki na mwana mabe ndoki zala poser. Yone ndoki ya. Ariane kofinga te. Ngana tiki bango ba. Kofinga te loba. Ok. Lazo répondre na bibo, moni nga na boti. Hein? Oui. Ozo nga HM. Nga na boti. Tellement za mutu oyo ngai na banda ko pese confiance na mama mafuta. Tando pese confiance na mama mafuta na boti na ebisi yeke batashi salinga na elongi. Batashi salinga po na uti ko bota. Salinga batashi mo ya pembe na elongi na tindeli photo. Kotinda na tindeli photo ebisinga aotindelanga mafuta. Achembola nanga très bien. Vraiment nzambe o alikolo o apesi biso pema. Apesanga penza makasi na loba likambo na silikate. Naza apenza posé. Rita tindelinga mafuta, atindi mafuta nanga, atindi na mafuta ya Mike. Atindi mafuta nanga, atindi na mafuta Mike. Mafuta one ye de paquet moko yanga moko ya Mike. Mike mtakenda ko zwango afongoli carton esika Mike aza so azolanda.
aoyeba ke na oloba vérité pe na tie nzambe o apesanga bana misatu na vie nazo bokola mibale na poto awa nga moko na tie nzambe alola témoin. Chérie, ferme la porte s'il te plaît. Na tie nzambe wana témoin. Mafuta ereye mwa mobali wana fongoli paquet akuti ba sous-vêtement oyo mwana mwasi oyo ati. Ndaki ba sous-vêtement atindeli na mafuta. Alobi camarade no tindela nga ba sous-vêtement étant que qui. Nga tindeli ba sous-vêtement na bimisi mona mundi ba sili pa ba mibali mbala mona sali photo na bengi. Ngabi mama pourquoi otindeli mobali ya muninga ba kilote ya chambre pourquoi? Oh non, eza nango ka cadeau enye ngala bi ate okoki osala ngote ngala otindela papa Roger nyonso mais sauf ba kilote ya chambre. Et ça qui le quoi to c'est comprendre été tout tient assez. Mbala moko mwa mobali wana lobi mafuta na ye osela ngosu te na lobango na émission na Facebook pour Facebook on ba pirata so bato bakiti na se ba okutango. Alobi osela su mafuta wana oyo ya yete ati mafuta wana pembeni. Ngate mana zali na pa ma po batache mama moni mafuta e police nga nzoto o na sela ngo ka 4 jours à 5 jours. Na sela ngo même pas une semaine. Nzambe ya likolo kande na olala na bana na nga moko boye aoyoka nga na bandiko yoka mafuta komi ko sala nga moto na nzoto na bengi ye na ebisie mwana mama mafuta esa nga moto ezo chauffenga na oyoka penza nzoto pasi et tout na mafuta oyo alobi na ngati na boyi otuna ngulu mama orotuna ye penza ndoki to rotuna azo koso na sawa akekala ni poye alo bana sont pas considérés. ya lo banga na lo bate Diko Aria Chou Ruth Loba ko sala nga moto na ebisi bien ngabi mama mafuto pienga esala nga moto na elongi tina nzoto nanga na apenza na moto tutu ayebisi nga continuer et osala eloko te na pakoli ona tongo esanga ka moto na tiki na yo benga ye lisusu nga mafuto ona zokoka ngote ezosala nga moto ekomo osala lokola ekomo ozokisa nga moni pota oyo ebandaka na pota oyo esalinga pota na lipeka nga bezokisi nga esalinga pota na kangi foto bafoto nyonso na tiaka eza bafoto na tindela ye na kangi foto na tindeli ye ebandi kosala nga batashi oyo na tie esalinga batashi oyo na mipende ebandi kosala nga batashi oyo ngabi tala ndenge komi kosala nga batashi na mipende ebandi kosala nga boye nde na tie mwende esalinga pe pilingi ekomi kosala nga boye na nzoto ekomi kosala nga batashi ekomi kosala nga batashi Mike alobi na nga tika mafuta oyo ekomi ko panzo vergeture makasi na sima makolo na yo tika na zui miroir na tala boye mafuta epandi ngai ba vergeture na zui su photo na tindeli ngabi arrête makamni nini olingo sala nga nazotunu mafuta ezo bebisa nga ezo tumba nga ezo bebisa nga nzoto olikolo bate komi ko silika akomi ko komana ba stati na ye ba camarade mabe akomo sa lokola bando bwaka ba jeton nga na yo benga prophète Shadrach akufite oya bandai ko sambela na église prophète Shadrach na ngai na ye na expliquer makamni pas prophète Shadrach na zu ba photo on a tindi pas moi ça prophète Shadrach moi ça prophète Shadrach na butu vers ba 1h du matin ba kotisanga na mwana mwasi o ba tia biso kinya ngabi papa il faut bongisanga parce que nazo kokate nazo lala te pasi elongi moto nzoto ezo kata nanga ka pamba boy nazo zoka ba vergeture ezo panza nanga ka pamba alo batielinga nini na mafuta HM eleka ata 4 jours te moi so ya na mamna réseaux sociaux nenga kosa batunge ngam na ya na mamna réseaux sociaux akosa aina mamna ba réseaux sociaux akomi ko boka ba jeto bato bakomo comprendre que to bebani azo boka ba jeto nga na répliquer ta boka ba jeto na répliquer te na ki ko répliquer na ke Paris et pas mama leki nanga afo mayengo na lobango soki aza na live o yokanga ene ko kepa mama leki nanga wana ya sala ka be émission aloba ka matanga akombo nanga ti me bato ba comprendre que aloba nanga afinga nga ndoki afinga nga mutu mabe aloba ba bêtise na kombo nanga na kipaka ete mama leki nanga ayoko lande émission ese asala ki esa sali émission so loba makam na biso wana nano ye gravité nani obenga nga boyko
Et c'est erreur ba makambu na ngai mama leki na biso alobi Ariane il faut mata ngabite no mata na émission et c'était ngamo no sala live na ngamoko na pelisa live na bandi ko expliquer batu makambu nyoso ndeleka premier live na sala ngo na Paris quand on a répondre, c'est comme si m'tabanda causer la flamme pas et peli moto et comme yo alobaka barre alobaka boye alobaka nanga zaka les bien la maman Olive alobaka nanga eko yinda so nga na mataka na émission ya SD Panama na Paris et ça pour maman le qui nanga m'tabanda causer nanga na mataka na émission pour na loba biloko nyonso o mwana mwasi oyo mutasala nga boye ane loko wanga na ki ane loko ko wanga na te ye muto sala o pilingi ngala muto sala pilingi na elongité jamais pilingi basala ngo na elongité jamais pilingi basala ngo na elongité jamais si pilingi okoki osala ngo pe na elongi ezali je sais pas mais pilingi ngala oyo oloba ya ba vergeture wana oyo ngala ya pesaka nga ya ba vergeture wana yepe mutapesa nga na pakola ngo genre arrête de m'appeler tiko benga nga na yo silika makasi ko s'il te plaît siko Ariashu po makambo ya yona rit muna mtava na kwena ye il faut asala ndenge nini ok wana question nani poser nga isa nani poser nga question ngam na poser yo ngam na liko na poser Ariashu tiko la kisa ba longoli mama longoli etine biso nini avertissement na longoli ok chérie question posée ngeza question ma bête ça question bien vraiment ngai Ariane naza awa ko défend batu nyonso bazala la famille t'a porté tu as déjà avertissement moi si o même quand je prie je parle à mon Dieu que moi na moi sur eloko salanga lina na kana eni no poser nga question moko malamu ane eloko sala vraiment ane eloko sala souci na ngai kande na lobako andima ye muto apesanga mafuta mabe akomisanga boye esili nango awanga na eloko te atika wanga la benganga mito benganga ndoki là j'assume je suis sorcière je suis mito je suis mais andima ke ngai ye muto abebisaka nga poso nanga andima yango mais Ariashu est-ce que aza obligé on dit mango na miso batu nyonso tandis que ye eza musala na ye la question na ngina tuna Zela zela ngina tuna question moko avant continuer ma kelele pete ba maman moko te s'il vous plaît tout Ariane ngaza question moko ya utuna yo jour yo bima wana nani a posé une question yo là ok jour yo bima que Ruth a chocolio et tout ça là ozo yeba lisusu ke ça faisait déjà de temps yona Ruth bozaka ko solo la te wana yo uti ko bota yo uti ko bota yona Ruth bozaka en contact te ozo yeba lisusu ozenga question ici la silisa et puis obima na vidéo na yo obima olobi ke Ruth a chokolingai atikinga likolo nzete vidéo na yo moko c'est toi-même qui a dit ça le premier vidéo obima ke Ruth a tiki a chokolio opesa ka explication lobi nini Ruth a telisaka nga abongisi nga nzoto et puis na uti ko bonta muninga zaki na besoin na ye ndenga tika kinga ifale ka bongsanga na kina posana linda Ruth atika nga likolo ya nzete et ngai moko Ariane vidéo anezali na kenda na ko somba ba pilingi na tia bitiacha etumbinga vidéo ana c'est ton premier vidéo obima ki ke baby ozo reconnaître que c'est toi-même qui avait dit ça ici là oui s'il te plaît obanga oui na banga nzambe bimisa vidéo omoni mama oloba yoka ma chérie yoka répondre Nabi que Ruth c'est ta sœur. Pour le coup de prendre Ruth parce que c'est ta sœur. Là la posé on a une question au banga nzambe. Très bien makasi kutu koleka yo même. Problème exact to ça la comparaison. Te mutu na mutaza na niveau bangela nzambe na nga na poser yo ya yo. Yanga te po yebi relation na nga nzambe te.
naleki yo nazongiseli yo siko réponse ke naleki yo na kobanga nzambe natuni yo kaka ke sikoyo na répondre yo tia kobanga nzambe malamu te mpo oza moto alokuta. J'assume na bimaka na live na nga nalobi Rita chokolinga mais natikala jamais koloba na munoko na nga na sombaki bichacha na nga na tie jamais. Nalobi Rita naza nango naotindela bino t'inquiète mama chango mpo na page nanga t'inquiète chango kasi koyo penza ke nga nalobi ke na tie bichacha na nga osimba kutu bozala kutu pe d'autres vidéos kutu ozala na mama na belle osimba mulangi ya clinique mobali noki na ndako baki na ndako na yo mama problème ezate déjà lobi ko kotiate nalobaka un jour soki okontinue nanga na omemo na police namona nakanga bavideo wana oza mito Ariane olobaka eza mpe na page ya Opposez la question, tu peux la répondre. C'est la réponse, papa. Pardon, maman, on attend un thème. Loba, Ariane. Omoni, hein? On a zana yo lelo, maman. Atati 2h du matin, je suis là avec toi. Na sala ke mission nanga yazo na lobi na binobi azo boka boka ba jeton na leki na lobi mwana mwasi wa chokola kinga ba tashi wana sala nga nelongi. Émission na sala ngo mama na belle ezala les premières tozaka na mama na belle ya kotalanga. Mwana mwasi wa pesinga mafuta abebi singa elongi. Parce que apesinga mafuta na uti kobota. Fallait qu'il appelle ça mafuta bongisa nga nzoto mapienga mafuta azui alekisi yango acide atelinga acide baby singa nzoto akamati akomi kofinga nga azwa émission na acha parti o nga na lobi na tikali jamais kolobake na sombaki bichacha na ngai na tie après na baby nazo lukia bongisa ngai. Ça va pas, non? Bon, Ariane, est-ce que koki kondima na miso batutu ki yo lobaki na page na yo ya Arrache TV o eza lelo ba chino ba pirata mais ba video no eza. Est-ce que koki kondima na miso batutu so boyengwe e kango pona tionge pananga? Oui, tu vois témoin sur 2000 personnes. Est-ce que koki koloba na miso batutu ke yo loba na batu o to tombola rit na page nanga kaka batu nte bo se désabonner to somba mafuta neti. Ozo reconnaître ou pas? Ba loba mabe pona me ba kuto na motel. Ozo reconnaître en yebisa batu nyonso bandeko Aria travail c'est tout Aria mama yoka okokana ote Aria zela na eloko oyo prometenga yango lingo sala na mama eloko oyo prometenga yango lingo sala Aria chou Aria mama omoni Mais nazo comprendre te bozo kitisa genre ya pourquoi botika loba elle a le droit de parler ça moi c'est important botika ya loba botika genre ya loko bitu botika loba bo kitisa ke pourquoi lipasa na zaka mayele mtso ko pesa e conseil lipasa na linga zoye bakenda limite ma chérie la puissance est Erolo bali pasa na ngazara mayele nani ndezo banga mais pas ya chou eza soni ya pardon mama okata kola bala miti na pardon Achel na bolima Ariane na live ngai fona Ariane to sala boy Ariane zela na bo poser nga question na kati na nga kasi c'est comme ça na kati na nga te Aria yoka Aria question kolembi okende Aria kende munoko solo kende pa mama na leki famille na propre congolais bomata océan te so océan azo finga bomata ete s'il te plaît bomata océan te azo finga leki famille na emo bima na propre so fingi so to bloquer on a live bomata ete famille na emo bima na propriété au kokango te. Déjà quand sozo mona ngomona fille moko soin penza makasi. A poser nga question alobi na ndima likambo mobo a otiango na page na lina chaite na loba na lina chaite na défi ko atia eloko wana na page ke nga na loba yango te atiango na page. Makambo a ucho loba wana. Kenga rien na munoko na loba na batuke bo s'abonner na compte ya Rit bo somba mafuta na été a kosi na page nanga ya pas de problème oyebi bien à la fin toujours nga nazwaka raison ponga na loba na NT nga nazala na yo mama na kotia nazotia
t'inquiète pas. Basi ongana lobi ke osumba mafuta na ye te boke kosabone. Bo désabonner na compte na ye. Aran wa munoko makasi. Bon, à partir de lelo ni peka na sengo loko na miso abatu yoka. Yoka na lina sengo loko na miso abatu. Est-ce que koko tika komona nga? Tika to ke ndia pamba. Kande yo bebisa na lati yo tina tina ko tika yo te bebe. Ma chérie, yo ko tika yo te. Nanga poto tika nga. Yo ya ko kosela nga makambo na yebisa ka na teka ka ba rein na ko lakisa na ne ba teka ka ba rein de mituna bise sala ka te. Bebe na teka pena ba rein wana moni yo. Na ko tika ka yo na ko lakisa pena ke ba rein nga na pesa ka ngo mama Olive. Omoni nzamba lola, omoni nzamba ko kombe yo. Tika ka yo te. Je suis avec toi ma chérie. Tale longi. Na lekio na kitoko. Bébé talanga. Oh, tu me fais kitoko te. Mama, kitoko mama. Oleki kitoko te, oleki tai. Oleki na lekio na nyonso mama. Yo mutelo wa dendo wa no to ka photo na mettre bazuki funda lisoko ba tena sana. No 5 minutes ba shwana. Botika ba wana ba shwana. Tomona na na pari mozo kratu ngolo ba e. Uzarane kitoko ba se ba ama yele te. Ngana na nibo na lekio na kendo teka. Kende koteka basheri ele na mambo commerce te muta kocha yo na mambo commerce c'est pas rien toi tena tuni yo muta kocha na mambo commerce ce n'est pas ngai yo OK tuna ngani bon olekinga na tu na ndimi na nyonso penda fondi mama oza vraiment obligé ya na mayele na servoir bien yo servoir na lekio na nyonso bébé même mayele wana mutanda kocha yo c'est moi en fait yo yako kosela na bela kinda ngai natekaki ba mama na pesa ba re o mama na bela kinda mama na bela kinda mama na bela za problème o ndoki munene mama yo te ko sirène des eaux serpent on dit ma opela ke na anioka tout à l'heure olobaki nini olobi on dit ma opela anioka bébé olobi na bota ba sirène na voix ba sirène na kitoko ba sirène na sirène siko ndeni oleka ngasonga na sirène olobi na bota ba sirène na sa to sirène ma makelele te sirène na salité te arrête obeta likamba sirène na malonga te yo to bengi likamba salité oko tuna nga Annabelle ndenge nini Annabelle azaki to makasi na problème na Annabelle tuna nga Annabelle nini awa ozami benda bananga na bana yo kaka bango na internet batu nyonso bebana na bango tu n'es pas une bonne personne ma chérie yo chérie ndeti nani ngolo batu balukelaka o kindoki bakitelanga mutu mususu bakiselanga mutu mususu pourquoi na ozwa tono longa sirène na ozwa tono ebele mama Hachel tala kutu foto te tala ozala kitoko tando okoma mabe okoma mwamba bozonga mabe na l'équipe famille na yo mama ozana mwana no azala 16 ans maza obese yanga munene wana mwana na 16 ans obese menga na munene na mama na bota ma chérie bana te compliqué tu connais mes enfants bana te yo olinga finga mwana nani ngo dana la mwana na Rit bonsoir mibale apoto poser la question si mais akoki kofinga nga munene te mamunene te aria longole tala masi yo benga mwana nini yo tala mwana kitoko ye mwana nini yo benga la botte libele koi makati merci makati mama mwana nini yo benga obese mwana oyo benga obese mama na nini yo tika mama ba photo misusu peze bele pamba mwana mukie bongo kula wa yoyo benga mwana ngo obese na nini mwana nga sa vierge bala 21 na sa vierge pa obala mwana ngo obese na nini mwana nga vierge obala na 21 na vierge bazoba mwasi bula nyama mwasi atindaka mitakala pa Michel bakenda kuna zosala makambo salite na mizano na tia photo mutakala na ona kuna Potete wa kata so live photo mutakala na wona siko nyama bula omoni mwana nga kitoko omoni mwana nga jagua babeta osekoti kwa bagoda mpenza yaya bato basubela yo ngano na ndumba mobali no akokokunda kombeta libali ma chérie baluka mobali bakovandi
Il y a combien de fois combien de CV qui combien de fois Oui, c'est là. Rite, yoke loko. Réaction si. Tocha chrono, c'est un réaction le bit 3 minutes, tu peux 3 minutes. Réaction le bas, tocha chrono. Ça la niveau là na été na boy na makambo na. Na niveau na niveau. Ana musala sala te. Ero na sa musala ngati toko. Mama na sala ka bebe. Ngana ina ndaku alu kazi. Mwana makambo na chérie na zamu na sala ka mama na ganya ka salaire mundele. Aga zaki na posa mundele. Na zalo wa toteke na batu mafuta ali baba. Même pas ba ese de panama o confirma que ngana yebisa yo ki ata ese penda vanji wane akuna mutakota te ontngano ko akata likambo bakasi koleka batuti ya ici kanga no micro no na expliquer no makambo ucho loba siko na lobela ya après ya loba kanga no loba toyoka ani na osia Rita, Luta, Zela. Asem no linga te pona mo no favoriser mo na trop. Et anga trop. Rita, favoriser ngai. Va favoriser te to ba moko. Azo favoriser ngai. Na yo po yo fwa nous ara muke makati. O kasi ba yo côté to yo ko très bien. Combien de minutes? 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes sange koki oyebisi ngai ekoki na kati to kape. Azo na makasi ya mawa ya boye kana chrono. Naibika kokichana ko macha na ebelo ko musute ne ko bomoni ngabo. Kama na che chrono. Ba loba rit. Loba ariashu. Vita fininga na zandumba. Na lingi mibali na soki na Belgique soki combien soki 10 riti ndeti nde na za célibataire boy j'assume na kolinga ata 50 mibali parce que na célibataire moi quand j'étais mariée na zalaka na mobali moko na ndola la ne Mike nzamba oyo kanga kanda bosanga bana sundola na bana yebi carrière na za mwasi anda kwa bimate mais yo ma chérie yaka na loba pena kana baki yo fona loba no na ndo luka jour aboye kutana to zabiso mbale tala mwasi oyo Prophète Shadrach abandon que nous salamamba salité na Paris yo mbongo yo teke na commerce on est mbongo na bloqué ici là zela quand même sabino pena sorcellerie na nga pena tina kata mukokoli na ko lak sabino sorcellerie na tibino boyeba ite kinga na zaepe na makambo ndeko na bino abula wana na ndo bomba na moto loba pe kasi te ba otika na 2 minutes o petra batana o katanga bo 2 minutes ona lobina mama malonga te ndeni loba ita banda ko tekela na posa ki question e bandele na lobi bo tuna yenga ne to welela nini bo sote question wana ti bo boya ki alobango question na posa ki na ta fingo te na lobaka question na mbango eleka ngana rit to welela parce que rit beauté fait ki prophète Shadrach a déception 50 000 euros biso mibale mais à condition ngai rien ni tuna so buko lo pango na prophète Shadrach azaka na Paris mokimobimbe yebi fait ki ngai rien na so pa nini buko lo pango na ngala pesa prophète pour prophète apesa biso mbongo to banda commerce ngana boya siko condition za ki ya mbongo wana fait ki to ke kozongo na hôtel ngana rit yo ngai na yo na hôtel na prophète poto ke ko sala nini nde na boya na lobana ko zwa mbongo wana na hôtel te na ko defa mbongo te na ko signer te Mike témoin po na yebisa ngo Mike aza vivant yebi ke mama lobana ko sa te 50 000 nini yango boyo def sangi bela 50 000 muta teka kiza rite sangate rite comme ko benga nga jalouse na linga avancement na été naza mwana mabeme boko memanga na hotel boko def sanga 50 000 ngane na simisa buka lopango ngai nde muto ke kuta na prophète Shadrach na hotel na yo pona to ke ko sala nini prophète Shadrach ko pesa nga condition il faut matisanga na cher oyo église oyo basala nzambe bateyaka na ke ko signer na la pandai keso na boyi ki ya mitianga na rit nzamba la kelanga mabe na nzima nzamba la kelanga mabe po bino bono katela kwa libala Mike zaka libala malonga ponanga makambo wana nyoso loba suke na kosi loba na kosi pona baki turoko bomoni bakneso bofinganga na kotanga bino na kombo si je nzamba ozo pema na ngana bino kombati Milan po bo salanga ko bo bomanga déjà na banga bino ti bino tout loba suke na kosi loba su na kosi
3 minutes. 3 minutes, ça est coquille et coquille. Ok. Et coquille, on l'exige 20 secondes. Et coquille, on l'exige 20 secondes. Rite Loba. Boka micro. Rite Loba. Oui, na comprendre tes places au lobby que prophète Almatisa qu'on a cher au signe amitié nanga nazala wapi yo mutokenda kuna tonga pona yebi nangelo kwa nati pe likambo ya mbongo ya 50,000 apesa nga 50,000 et puis zela na bozela na bolanda na koto bi akana lobby nini tonga tunayoki bien te et prophète Albi a décidé 50,000 Chatra benga bino na hôtel apesa bino 50,000 ko banda ba commerce amatana cher. Asimbisa buka lupangu na ye. Ariane siko asimbisa buka lupangu na ye. Peut-être yo kite na bandela. Oh tete c'est bon basi balobi nanga. Mais c'est bandela poto yo ki bien te c'est faux. Mais siko aloba ke mona misu na bino mi betonga na zaki ona senga ke buka lupangu nande tokende hotel ngano na ye. Pona zo e ba jour ngoti e mama. Abenga qui on a téléphone, tout en tout ça qui on a à Paris, pour wana pensa na en tout cas tout sauf Moussa Nzambe na boyi problème. Ah maman, si maman Moussa Nzambe to ba aloba na yo to na nga na yo. Na yo nanga. Mama papa Kambamba di. Katuka. Longwa kuna ke ko sele makamu na ndenge nao. Babenga yo bon OK yo penda oseka botanda oseka ndoki. Botanda oseka. Ngai tata pesa yo $50. Baran yo la liboma e solo ba peso $50 au boyo lobi ngana teka kate bo pesa rit ndoki. Oh. Mais arana ndoki bo mo te qu'elle joue avec nous. Na miso Nzambe musala Nzambe wana atikala jamais ko benga ngai na arène devant Dieu. Atikala ko benga ngana arène hôtel D. Pe akene ko signer seye bo mo ni bato baloba mabe basana Nzambe bango yo. Do liboma e komiti na niveau ya ko kosela musala Nzambe makambo. Devant Dieu na yebi ko na 50,000 alors putain 50,000 donc et le coup na yebi na ngate ka pesa biso 50 to ke no hotel na hôtel bota la bia bando sona mo sa pasteur Shadrach non ya banda ko alobi bien boza la sage pardon alobi bien to banda so ngane to banda sona mo sa prophète siko ngai na ye to banda sona mo sa prophète siko prophète azwa courage abenga biso ba master ya muninga ndeni no hotel Ariane vraiment non je na desi na ko benga wa desi bébé te na desi niveau yo niveau ya momo na pende ko musika oui ko sa ta na la te bakenda ko ser bakenda kenda tinda mutakala wana pileka mama la fupe na seka kango mais oko ba benga bon wana te da tourno bandalo Ariane atikana 23 secondes banda nye ka tourna nga sote ba bakisa nga ba minute banda penda nye mbongo wana nga na zwa yango ya mumbongo na sala mumbongo 50,000 mutesa ke na teka boniko do elongwe mamo live comme pasteur abatu yo suka mabe yo esalisa mutu penda Ariane Rite 3 minutes e koki Rite na Ariane yo nengo za wana na conscience na yo nyonso tio tambolaka wana yo ebi tosala Ariane mabeti eloko te bande kopanda wana mama au moins nde na abona na live ya 2 heures du temps na pas ya pas na eyo répondre aka na mokuse ma chérie tosisa na likambo oyo po ye alobi boza na rando ya 1000 ans aza na rando na bino na 1000 ans atikala kondima ata eloko moko te oyo asalanga mabe bongisa micro atikala koloba nanga c'est bon boy ye to solo la kuna kote et c'est 2 heures ya ye 2 heures yanga atikala kondima ta mabe na ye moko te nga na ndima yanga oya mabe nde na vexa ye ngande na komo kangele bakanda par rapport à tout wana na bika to kozo ngana te et ça za témoin ya loba za la parfaite asalanga mabe te ye basala ke ka mabe monde na tout le monde font du match chez elle. Tu comprends? Donc les longa na kolo batiki nera ke na sala ran mabe te wana na liboma to vendre ensemble non ça mabe te ndeni. C'est ça le problème. Mais vraiment, les Cambo et Bini Sikoyo, ils appellent les Cambo, ils sont nouveaux, na choqué, ou y'a les Cambaboé. Ngana mabe, oui, na dimi na moi c'est mabe na mounen tout ça, mais ngana au moins na garder à garder ni. À garder les balles à wapi. Mais non, attendez. Oh, arrêtez. Bon, Rite, vous êtes d'accord, on a yé papa va caler son tout. C'est celui qui va caler son le minute. Ariane kutu na ba valise na bilamba tu na tindela e mama tu na bilamba na ba caleçon tu na soutien
tout na banda kotinda tout j'envoyais tout. Ah, c'est ça. J'ai pas la bino tout la peine à sens wala te ma tout ba comprendre. Pardon, 5 minutes après na kitananga pardon. Après ça na 3 minutes après na Ariane Zela 3 minutes après na kita. La danoise Zela si na bingina répondre ese na likamba kaleson opo Ariane peut déjà où tu kosa likambo ya kaleson o ya na mafuta et tout. Eza lukuta likamba kaleson o esale mandeni moi j'étais témoin. Ariane si tu sais le loba vérité Ariane Zela Ariane kosomba biloko eza pona ya na ngate je vais vous dire la vérité et loko eleka Tokyo somba biloko mama leki na biso ateka biloko bate belé na Suède ba yebi ateka ba biloko ba bilamba ba sapato ba parfum biloko belé Ariane fallait ka kende fête ya bango moko ya batu ya ba théâtre kuna na yo ye ba suite ezaki fête ya nani alata même robe bango o rita tindela ye na kati ya valise ya bilamba ba tindela kai na talon ya bleu robe moko noir nga mutu nazaki ko mekela Ariane fête ya Devos nga mutu nazaki ko mekela Ariane bilamba na nzoto na nga totie caméra Ruth azo tombola biloko mama leki na biso azo bimisa biloko nyonso tout parmi bilamba wana ezaki na basapata ba mibali na ba caleçon ba veste biloko ezaki belé Ruth azo lakisa Ariane biloko Ariane mutu apona caleçon pona papa Mike ezaki ba caleçon ya ba Hugo Boss ya ba biloko boyebika ba biloko ba marque wana ezaki belé photo ya yango ya lamba ngwaki elo na confirmer bilamba Ariane arrête de mentir s'il te plaît bilamba ezala ebele Ariane yemoko azopona oyo to oyo te yemoko azopona mama leki na biso témoin na caméra aponi asengi kuta zotu na papa Mike yo la ta libéro nino abando sa papa Mike même ba jeu elle aime abando c'est ka papa Mike azolo bake arrête Ariane Ruth pe apona biloko nyonso tout ozala ne pas mama leki na biso nga même na silike la Ruth parce que nga la lingaki ba robe monsieur Sezaki anana zwa Ruth aboyaki abino nazotindela ye muninga za biloko tazo ke fete il faut abeta boy Ruth azwa biloko tout asalaka valise mobimba ya bilamba. Vous m'écoutez? Ezala teke atindelie mafuta atie ba caleçon na kati comme Ariane dit. Akosi. Atindelie valise mobimba ya bilamba, y compris na ba sapato pe bazula ki papa Mike. Et aki ba cut. Ba cut pe bazula ki papa Mike. Na ba caleçon na ba biloko msusi ya Ariane ezaki valise mobimba. Oh batindela Ariane azwa yango asepela pe mobali ne pas sepela il y avait pas de problème juste comme babebani Ariane po bimisa muninga mabe akomi kolobaka atindela kutu mobali nanga caleçon boyeboy po abimisa muninga mabe là je parle pas pour les sœurs nanga je dis vraiment volcanique pour ani je dis vraiment la vérité nini et c'est pas ça et c'est oui. Sonité et c'est ouais, une solution là. C'est pas. Et c'est. Faites la honte sur vous deux là. Et c'est Oyo Kanga ici. Bonjour votre ami. La sonité. Oyebi keto ça la sonité. Ouais, c'est la pure. Parce que c'est la sonité en 2020. Et c'est. C'est bizarre. Loba ya ya. Pourquoi on s'exprimer alors eza journée na ngai esengo. Oh fona bimisa nyonso pourquoi bolingi te? Maman. Et c'est journée de la gloire pour nanga. Bimisa on a kanga lokuta ya Xila Na pena na proma Xila te, na proma Xila te. Na proma Xila te. Azale ki yarit. To swana na Xila te. Menena kangaka lokuta neka mukie na maamnyo swa lobi. Tu na lobi ke Rita pesa nga elamba te ya kosi. Mais quand tu dis que na pesa ba valise ndo kosi makasi bébé.
Zela. Te ba valise valise. Zela te oh mama Zela kasi bino mondo lobanga na otika bino te bébé. Valise bébé. Na mutu oyo apesi yo soi-disant valise ya bilamba to yebi ba prix ya bilamba na poto awa. Na mutu oyo alongoli chaînette na ye ya munene na babiloko mato ya bambu apesi yo azwi bilamba ne azwi na bilamba ne ya super apesi yo na mutu oyo asali soki bilamba na valise na yebi te ezali valise ya ndenge nini mponga atikala oyo yamba déjà valise te c'est faux déjà siko na mutu azwi bijou na ye ya cher oh ye moko azosala live alobi oyo pesaki ngai yango na lati yango biloko mato ya bambu mais attends Ariane tout à l'heure yo lobi ke natikala kopesa le côté même mbongo na pesa oti yo lobi na kabelo le côté maman nalo yoka Ariane Rit bozaka balele Ariane Rit bozaka balele bino mbale HM wana question HM oui bozaka ba lesbienne yoka so pe nazala lesbienne niko na ndenga mabete na fingi ete Riti mo aza témoin to banga nzambe so pe na lesbienne Riti nde nozwa moi c'est qui lesbienne nga kozala ou bien mobali ya Riti to moi c'est ya Riti nozwa te je te jure solo bonga ngano sokola te bon aria kande olinga ko sokola te bonga na zwa yo kande olinga ko sokola te na moi no ngate na Riti na za moi ndo sokola ka no te ka bongo sia yo mutu za ko sokola te banda tongo ti butu bonsoir ngana wondinga lele ayo te lele ba lebu na te lele aria na sokola ka te na azali te ka solo bola nda ka bela te ngana wondinga te moi agana zata so parfois bien te siko ngana kezala lo kwani toki na mtoki pardon la laxotala taba parfait la gatala kasi le yana na parfait ndima la laxo parfait na laxo dele bloko ndima taba parfait la ma chérie taba parfait la bébé maman zolo bako esili ba parfait bana la ngai la danoise la danoise Pona ko na relation oyo ye Ariel alobaki ke lishamoro ya mutu ya alobaki ke ba ese azana ba audio oyo ba bimisaka te oyo ba famille ya ye ya kota mobali na ye ba yebisaka ye ke ndenge nini Ariel nani Ruth akotaka na fi na ye omoni yango sikoyo ezalaki lokola base oyo esalaki makambo ye pela moto yango na lobaki lokola essayer moko azawana ndako kai ko yena ni Ariel ameka ko bandela likambo ngo pona ese aloba ezali ya solo bezali ya lokuta soki toyo ba kufite bazawana ba pomala kuna ba pomala yango na lobaki soki eza bongo nde place ngana kosala jugement awa te mais na kozosko jugement nanga na yebaki likambo ngo epelaki moto solo donc na ite soki Ariel azwi place yango yango tika na Ariel na poser ces questions voilà nazaka na Paris jour on a mataka na émission à ese nazo ba audio nyonso ya mama leki ya Rit azo yebisanga ke Rit azo solola na famille ya mobali na ngai soi-disant wana tozalaki ensemble po basala nga mabe po basala nga mabe nazo ba audio wana nyonso na enregistra mama leki ya Rit na tindela ngo ese de panama ese aza awa na tindela ba audio wana nyonso ka ese mama leki ngana sala émission na Saratola tenga benga Saratola tenga sala la payer maman mais parti on a déjà fait on parle de ese de panama ma chérie ese est là partout partout penza tina lola panzambe mais on parle de ese comme ese elle est là devant nous na lobby ke na tinda kango pa ese point ko mélanger makambute Saratola nana na tinda ngo pa mokili mobimba mais mutu na tinda eza ese azawana na tinda kango pa ese de panama. Maman Chami ngana na question Ariel azaka na eni ya bato nyonso tu oyo basalaki akutana na Mike tout fa Mike nga question na ngeza bo mutu oyo azala na eni na ye mutu boso eza mama Olive parce que famille ya Mike yeki koyeba ngo ayeki koyeba famille ya Mike après mais pourquoi jusqu'à a épargné kaka mama Olive mais akendaka condamner bato mususu question na ngeza ngwana mama chipo likambo oyo fongwela ke ye a épargné mama
mais akenaka kokondane beaucoup plus famille ya Mike parce que na maloba na aya lobi ke azalaka na haine ya batu nyonso to o asalaki basalaki bakutanisa ye na Mike mais sauf maman Olive non soki olobi na lobi sauf maman Olive ma chérie okosi kotielanga sauf te parce que nga na lobi na tie sauf motu te kokosa te mpo naza na bino mpenza natikali koloba sauf motu te parce que répondre kasi Ariashu répondre oyelanga Mike na vi naka na haine na ye sauf personne donc yo koloba te na lobi sauf motu boye mpe wana okosi bato nyonso baolanda ngawa wana eza erreur abeti monoko libaku yo répondre nao na question atuni vraie question tosolola nde tosolola nalobi kasi abeti atuni yo vraie question ma chérie wana répondre na bi sauf motu te quand je parle de sauf motu te donc na maman Olive mpe wana na ye alongoli sauf kasi yo fo lobela biso mpo eni no liboso fo ebanda kota maman Olive eni na oyo ya liboso po maman Olive mosasalaki relation ekutana na Mike bébé yo siko nde fu moto dirige nga moto na koyina na oyo na koyina te mais si c'est comme ça c'est que yo kobimela biso susu te na bamakambo na yo Ariashu nakobima yo siko ozoderange opoani mpo nga na oloba makambo na ngai oyo nga na viva na soit disant mariage yo ezoderange opoani de ma vie Ariashu ma chérie et c'est bon c'est la na répondre moi à moi si calmez-vous d'abord s'il vous plaît naloba na moi à moi si oyo ma zela na répondre fille oyo toswana te moto nga na koganga na toswana te toswana te yo ozaka na problème na rite oza na problème na moto soko moko te na motu te mpenza mpo nayebi bango mpe te nayebi boye tantine oyo alobi akopondela nga te moto oyo nakopona na moto oyo nakopona te parce que question nanga ezalaki motu nyonso oyo ayelanga Mike na vie naka na kanda na ye donc na maman Olive na kati c'est to comprendre bien na maman Olive en général na lobi na longoli motu te na longoli motu te omoni na vie ngai bato bayebi nga bayebi ke naka hypocrite te quand c'est non si c'est oui naka bipolaire te nde bolinga boloba Ariashu bipolaire naka bipolaire te nga so ina boyo HM na ko yelo tout droit boy na boyo parce que histoire nga na obeta eza histoire ya vie nanga oyo ngai na leka nango na vie souffrance nanga maintenant pourquoi ça dérange en fait tolanda ba histoire batu na ba réseaux sociaux ba témoignage ya batu na ba réseaux sociaux maintenant pourquoi y a rien ça dérange les gens pourquoi po eza vie nanga muta vivant na ndako wana nga muta bana olala banzala les premiers ti les 30 aliaka loso mafuta mbila c'est moi muta bana ozanga mbongo sombela bana miliki c'est moi muta na sengela bana bilamba na kilo c'est moi. Si vous avez ma solo ya vie nanga, je parle de moi, je parle de ma vie en fait. Souffrance on a leka nango na vie na libala. Maintenant pourquoi ils ont dérangé ma fille? Et là on a eu le comprendre yangwana pourquoi ils ont dérangé ma fille. Ariashu ko na témoignage ya vie na ye, a robeta souffrance ya vie na ye,